Bandeko nanga somo. Somo penza oyo tolobaka somo. Nazo yoka nanga nzoto malili. Malili penza bandeko nangai. En tout cas, kande bayebisaka biso tambola mokili penza omona makambo. Bandeko, makambo ya somo, makambo ya kokamwa, makambo ya minene la famille. Mokili eza na makambo, mokili penza bandeko nanga eza na makambo moko pas possible. Mokili bandeko nanga eza somo o tolobaka na biso chaque jour somo na niveau moko pas possible la famille. Mokili oyo bandeko nanga nakomi nanga kubanga. Nakomi penza kobanga bandeko nanga makambo mosusu kande tolobaka banga na yo banga nakomi nanga kobanga. Mokili komi matata o mokili somo la famille na niveau moko pas possible. Salut chers Boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino bandeko nanga makambo. Kandenge na lobi na ebandeli tambola penza mokili omo na makambo. Lelo oyo na yena makambo bandeko nanga makambo ya somo, makambo ya kobanga, makambo eosala mutu pasi na niveau moko pas possible. Lelo na memeli bino papa na biso Caleb Tukebane, papa Caleb, papa na biso ya tongo, papa na biso asololaka bien bandeko nangai. Nini ezoleka na vi na ye? Makambo nini oyo penza Étoile Lune Inès TV a préféré komemela biso lelo. La famille, avant tokota kuna ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu nyonso. Toyebike chaque fois que tosalaka ba émission batu asikape bakotaka. Yango penza toye ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka ya bino na kombo surtout ya Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka Étoile Lune zwa penza kiti na yo ovanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge to salaka, kote mosusu kandenge to tambolaka, talela PR. Soke monike non, eza nango tongo, na osenga na yo na pete nyonso, kota penza olia petit déjeuner na yo. Soke monike non, eza nango midi, en tout cas na kitoko nyonso, na osenga na yo, kota olia repas préféré na yo, soki omoni penza keno eza nango pokwa. En tout cas na osenga na yo kota penza olia soupe na yo na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. La famille, lelo oyo na memeli bino papa Caleb Tukebane. Ebele ya batu bakokamwa parce que ça fait un bail au penza na sala émission ya papa Caleb. Ça fait vraiment un bail, je me rappelle. Na sala émission na ye, c'était en 2022. Na sala qui d'ailleurs, c'était biographie ya papa na biso o na sala. O penza na sala. Yango penza na sala. Ti 2022, ti ndenge tokoti na 2024. Lelo penza nde na ye lisusu na papa Caleb. Kandenge boye binga na yaka soki makambo eza. Soki ya kolobeza te en tout cas na koya awate. Donc comme moninga bongo,
ya koloba bandeko nanga ezi. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker ndelikambo Gavker aye na ba solution ya kitoko Gavker aye penza na makambo ya kilikili Gavker aye penza pona ko sauver communauté na biso hein yo penza muto salaka yo pasi bibela bela matakita en tout cas na ye ko rassurer yo keno Gavker aye penza pona lobiko na yo kandenge bino moko boyebi bika libela surtout na Gavker na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Voilà bande konanga lelo na memeli bino papa na biso tukebani la famille nini ezoleka na papa na biso tukebani bande konanga boyebi yango na lingaka mosusu koya kosala ba analyse parce que tant toyaka eza na ba makambo mosusu oyo surtout communauté na biso ezalaka ezo ignorer nango yango biso soki toye na banalise na biso mona batu mosusu mama Étoiline en tout cas façon bokendaki na makambo wana ezalaki bien makasi na minute oyo toza na matanga qu'on se le dise toza na matanga ata soki tokundi lelo papa na biso Jani Fai mais toza na matanga bino moko boyebi eza na batu mosusu na ba église mosusu eza na batu mosusu na ba ekolo na bango pour que matange si là ezalaka toujours après 40 jours ezalaka bongo voilà alors siko yeko sala ke non to vanda ka boye to ya komona makambo moko na yebite na kolobango ya soni makambo ya mawa to makambo ndenge ni je ne sais pas mais kande na obeta lisolo bino moko ka boko pesa ngo titre la famille to vanda ka boye to mona ka vidéo ya papa na biso Caleb Tukebani. Naye ko préciser bien. Papa Caleb Tukebani azalaka président to fondateur ya groupe Sinark. Groupe Sinark wana eza groupe moko ebandal kala. Eza groupe alelote. Na groupe Sinark wana ndenge lelo to mona kaba dina na la douce. Soki lelo oyo dina na la douce akomi likolo. Groupe wana Sinark esunga e makasi ya banda kuna. Donc, papa na biso Caleb Tukebani aza moto théâtre ya kala. Et d'ailleurs, ye penza arc na ye akendaki kotangela ngo na Nigérien. Atangelaki yango na Congo na biso teme na Nigérien. De place penza kendaki kotanga. Yango bomonaka azalaka na ba tala penza ya makasi. Bomonaka tala na ye ezalaka ya mwa makasi bandeko na ngai. Siko makambo na okamwa sanga kandenge batu mosusu pe benga mama Étoiline balobi te mama Étoiline yaka nanu yako silisa makambo yo somo biso to sisa makambo kana banalize ezalaka toujours somo to yako vanda
ba video eye kobima ba video papa na biso Caleb na Zogura na ndeko na biso Zogura bazalaki wapi na matanga bakendaki na matanga ya nani ya ndeko na biso to komedia na biso Jani Fai bandeko nanga bakendaki kuna kandenge zalaka bato baofanda baosololaka eye kosala ke non bandeko na biso bajournaliste mosusu bazalaki pe kuna bakomi pe kotuna mituna ka ndenge batunaka mpona koyeba ndenge nini bamabala ya poto ka ndenge bino moko boyebi liwa ya papa na biso to komedia na biso Jani Fai lelo oyo batu nyonso bazolobaka ake no muto abomi ye eza la brine yango ekomi penza na mutu ya batu ekomi kana munoko ya batu nyonso bakomi ka kobanga basi ya poto batu nyonso bakomi ka kobanga libala poto c'est ainsi que balingaki batuna batu o deja bavanda poto baumela na bango poto balingaki batuna bango nanu ba experience na bango selon mabala na bango question wana bandeko nanga ezalaki adressé donc to question wana mutu o bapozaki c'était ndeko na biso Zigura yende bapozaki question bandeko nanga avec toute simplicité avec toute sagesse na koti koloba akomaki na eko répondre bino moko boyebi batu mosusu bazalaka soki batuni yo réponse eza batu mosusu bazalaka agité mbala moko abimisa nyonso mais eza na batu mosusu bakendaka na makambo na bango malembe ndeko na biso Zigura akomaki na eko répondre azokende nango malembe mbala moko papa na biso Caleb Tukebane aye kozwa parole akomi mbala moko koloba kokende nango boye te lobaka tout droit basi mabala poto eza bien te basi ebele bazonyokola mibali lobaka ka obanga nini bandeko nanga siko mutu o batuna question akamwe nanu connaissant papa na biso président Caleb azalaka papa moko de nature très timide très sage très mature papa na biso oyo topesaka surtout respect donc façon de na bandolanda vidéo ndeko na biso Zigura penza la famille en tout cas akamwaki kama otala ebongo siko ye pa linga défendre mbala moko papa Caleb azozwaka parole akomi ka koloba mabe pona mabala poto akomi na ekoloba bandeko nanga jusqu'à ce que sikoyo ndeko na biso Zigura lingi s'expliquer ye papa Caleb mungongo na ye ekomi likolo asiliki na kosilika a changer na ko changer elongi a telemi na ko telema akomi ko kendi bandeko nanga eza te ke histoire moko baye ko relatinga mais eza makambo o na moni na ba video eza kanenge boyebi lelo mondial lelo eza mondi moko makambo sala mosusu okanisa keno batu o ba filmer nga bako effacer video wana nzoka bako garder yango pona ko sala nini oya ko sambwisa yo yango monda lelo. En tout cas la famille de mon côté j'étais vraiment étonné nakamwaki makasi connaissant papa na biso Caleb Tukebane na yebaka ye c'est un papa oyo azalaka penza trop sage kande na mutu monaka papa na biso c'est qui encore président Elombe azala miloba loba te président Elombe ata soki bomoni fula batu baosala bisala sala jamais kokuta papa na biso papa Caleb pe azalaka bongo. En tout cas nayebi te jour wana nini ezwaki penza papa Caleb e kosala ki batu ebele basepelaki na bango te ebele à Batou, je vis même des commentaires. Il y a tant de personnes qui m'ont appelé. Oh, maman Étoiline, Nestivi, yo, penza, ba analyse ya bongo, o lekisakango na chaîne abis na yo. En tout cas, erozala malamu mingi, o lekisango. O lekisango pour que tozwa mo solution. La famille, tolo banano. Ndenge na expliquer bino. Ndenge na relater bino histoire. Parce que histoire on a relaté ndenge na mona ki na video moyen na tia video ya batu wana ezate nao batela musala tala kaka mibeko ya YouTube eza nango kilikili eza nango ebele donc il faut to landelango na système kaka ya kitoko la famille ezalaka mwa bongo.
yango wana sikoyo selon bino papa Caleb azalaki nde na kanda ya ndenge collègue na ye to camarade de service na ye akufaki yango epesaki ye kanda asilikaki mbala moko to eza kaka ezalaka comportement na ye to ezalaki ka journée na otuna nanu selon bino selon ba explication na otu kopesa bino azalaki na kanda ya ndeko na ye camarade na ye collègue de service oyo akufi oyo Janifa yakufi to ezalaki ka journée ka ndenge ezalaka jour mosusu la muki na yo kaka na ndenge to ezalaka nde ba comportement na ye la famille boyebisanga nanu parce que tomonaki papa na biso Caleb apostolaki alingaki azala pe député provincial et national plutôt mais esimbaki nango te yango wana sikoyo bato ebele bakomi komituna sikoyo soki azwaki elingaki ezala ndenge nini bandeko nanga somo comme d'habitude Étoile Nines TV ayaka pe na banalise na ye mais avant na kota penza na analyse nanga ekozala malamu mingi na ya koloba matondo premièrement na ekopesa ba matondo na ye moko sponsor na biso officiel sponsor na biso oyo atikaka biso te azalaka toujours et encore elongo na Étoile Nines TV sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Dede na ekopesa ba matondo mingi to ba grand merci na balandi nyonso ya Étoile Nines TV de partout où vous nous suivez la famille. En tout cas, je suis tellement et encore reconnaissante envers vous la famille. Pour vos partages, vos appels, vos messages, vos commentaires, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Et pourquoi pas vos prières et vos conseils. Que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Toujours kabongo la famille Nzambalola. Apambola moko na moko. Et là, je veux encore profiter pour donner quelques salutations à quelques personnes, pour saluer au moins quelques personnes. Là, je profite de l'occasion pour dire un bonjour, to bonsoir. Nandeko Nabiso, Linda Bukulu, Yaba Linda, pourquoi pas Marie-Josée Tchala, Wana namoni Madame Sidonia Siala, namoni Madame Cécile Kaba. Bambote na ba mama nanga chérie, mama Nabiso Joséphine, mama Titi, mama Tina Sambia, mama Germaine depuis États-Unis. Pourquoi pas Madame Vicky Mombonzo, tonton héritier Yola plutôt, tonton Nabiso Waroma Bundes depuis Allemagne, na Pesio Bambote Bisika Nyonso Ozolandanga. Bandeko nanga, même si kombo na yo eza mentionné te na ba kombo na pesi kobanga na yo te. De tout mon cœur na lela ba abonné nyonso Étoile Nines TV. Ata yo soki nano sabona te yebaka te non Étoile Nines TV alela bino de tout son cœur. La famille tozonga nano na makambo papa tukebani. Bon. Bablo mosusu mosusu ba réaction to ba ajustement na biso. Mosusu eza na makambo moko ekomela mutu. Peut-être makambo wana azalaki na temps ya ko exprimer yango te. Siko eko sala que non occasion to opportunité moko boye to même situation eko se répéter na mutu mosusu yango bomona ka batu mosusu façon na ya ko réagir, façon peut-être na ya ko loba, façon na ya ko sala et détermina ka makambo ebele. Bon, de mon côté kolanda vidéo ya papa na biso Caleb Tukebani. Connaissant aussi papa Caleb, en tout cas, aza mutumoko azaka premièrement na ba principe, aza mutumoko azalaka na ba logique, et puis aza mutumoko oyo alingaka te muto ya ko bebisa réputation na ye. Soki na kosi bandeko nanga kana ba commentaire. Bon, comment na réaction na ye? Et là qu'on a reçu koloba peut-être eza situation oyo aleka nango. To ndeko na ye ya famille aleka nango. To peut-être ezaka kanda komona ndenge mabala ya biso ba congolais ezokende. La famille parce que makambo yo c'est vrai mosusu to loba kaka ezaka koloba. Na poto ba réalité eza ebele. Na poto vraiment la famille ba réalité eza ebele
na niveau moko pas possible hein na poto penza surtout biso ba congolais bandeko nanga eza na batu mosusu eza na mibali mosusu batie mbongo liboso eza na basi mosusu batie mbongo liboso donc eza mwa pasi yango balobaka toujours ke na poto penza bolingwa solo ezalaka te nayebi te peut-être eza mwa kanda kotala ke ndeko na ye akufika aboye eosala pasi yango alingaki kaka makambo nyonso oyo esalemaka na posto ebima nango na poasa soki eza ya koyinda eyinda nango soki eza ya kobeba ebeba nango peut-être bandeko na ngai mais parce que façon oyo papa na biso Kaleba bando lobela en tout cas ezalaki façon ya mutu moko azana kanda parce que yeto yebi ye aza papa moko pa matanga kendaka trop joyeux azana e bien ezate que trop joyeux asepe na matanga te mais ata ba fête au mona azalaka na ye hein kandenge mutu normal azalaka mais matango penza azaki na mwa kanda ti asiliki ya telemi. Là ce n'est pas papa Caleb toyebi ka que non soit azaki na ba mwa ba problème na ye kandenge toyebi biso nyonso eza na ba problème mosusu mosusu olobaki non aza na stress te na contrôler makambo yo mais réaction na yo vis-à-vis ya makambo mosusu eko déterminer que non mutu oyo azaki na ba stress na ye depuis kala mosusu eza bongo mosusu eza kaka azaki na besoin mutu aloba na ye vérité azaki ka na besoin mutu aloba vérité mais na situation oyo kande tolobaka ba fan ebele ya batu basepelaki te alors toye kosenga na papa na biso Caleb ba fan basepelaki te réaction na bino eza nini. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.